chers internautes, vous qui suivez d'ici d'ailleurs, de partout nous vous disons bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez nous recevoir dans vos maisons. Nous voici aujourd'hui avec votre émission Timbela Bakwan. Lelo toye na Yolo Kapela. Yolo Kapela eza ko réunir Yolo Nord. Ils ont réuni Yolo Nord, Yolo Sud. Donc toye bo découvrir na cadre ka émission amino Timbela Bakwan lelo toye pa na kati pena Yolo Kapela. Bon la kati Yolo Kapela boromo na ba réalité eza ebele, bomo na ba boîte eza ebele, boromo na ba terrasse, ba kotumba bangulu, ba bantaba. À l'époque ba tumando utaka so uti poto abikena eka olali antaba. Mais lelo ba réalité comment tokoma kolia bangulu tokoma kolia pe ba maboke entaba pesa nango. Mais ngulu mikolo niveau komi penza na ampleur Zebele mon bobo mon boss donc niveau ngulu na vibration donc il y a que sambate et kufelite quand la cadre émission amino Timbela Bakwan donc tozana bino tozana bino mombaya mombaya tarayo na besi mbote na Marlène Mbeba ngala benga mingi nguli na benga nguli talara affaire à suivre pour redécouvrir na lobaki de bande émission pour découvrir ba boîte ba terrasse pour redécouvrir ba place ba billard ba place ba tabac ba ni pour redécouvrir et féliciter mombaya donc à suivre dans ses œuvres quoi. La carte de émission amino Timbela Bakwan na bisa bino to tambola. To tambola vraiment mon boss Zebele mon bobo. To tambola juste kapoto recueillir kato sangisa kaka. Masola ngonde ezalaka. Lelo sikoto ye to beta lisolo na bawewa. Bino bala poto bobi kande ezala bawewa. Fallait lobby sentiment moto ezalaka nango bien. Mais ce qu'on a moula lelo be ba changer la bango cher. Bakoma la bobe ba parasol ba parapluie. Donc on a kutana mu ata moto to beta na kati boto bande ni to développer ma solango. Et ku féliciter bonjour papa. Oui, bonjour. Comment on nani? Comment on a Jean-René? Jean-René au la caméra. Oui. Jean-René ba réalité ni beaucoup tana nango bino bata moto. On a ba moi na pourquoi ba réalité ni? Non, ba réalité ça musala eza musala musanyo za ba réalité nango. La réalité Zebele, réalité Zebele quoi. Oui, effectivement on a tous un autre surtout na Boutou, même Namo il va vanter va Zebele, parce que Zebele vraiment tout subir na ba marambo na trop. Il va pas déjà écouter là et là mon incident mon bon na Boutou écouter là mais quand on bête pour pas la porte ba Hollande biso le roi va Blaise Muzango. Un partenaire officiel. Ah bon, on a pas tout ça là nangai. Na peste bango mbote. Vraiment en réalité les alliés que to kutana nango. Par exemple, ngana sina kutana na Boutou na ba 21h. Ba to ba nanga na mutuka pour justement boto nanga moto. Mais grâce na Nzambe ndé mutu abatelanga jour wana. Ba tutanga vraiment na makasi po ba ramasser ka moto ba kenango. Wana kana yolo ka tonde. Non, on est dans la première rue. La première est limitée. Et c'est Marie Bongo. Mais Nzambe a même regardé ngai, a bomi pelo ngai. C'était ça quoi. Balobi arrivera à mon père mutupe a pas jouer course. Alors bino kono ça nos courses il y a toute la journée jouer course. Na suka la ngope boye à côté dans le pont abimi kuna. Tout soit abimite mais azuyo mingi comme la biso balek na biso o bena bazanga magantia weba kina osamsala. Bazio bongo avandisio ameltio masanga na masanga soit chez moi poison soit moi bilo mo boye bon disons poison non mais forme le roi non ba dia c'est pas si je voilà et le mot kangayo mémoire na yo et par après azu moto ke na ngo quoi donc comme ezo a trop eza mingi bena bilo wana. Ok, donc ton gars juste quand bala pour tellement va déranger biso pour biso bena lobanga zana moi musala o bino boloba yonga lingana sala azana moi musala tellement boloba ko na yana kota na couleur Kapela na sala on a cadre ka émission amino Timbela Bakwan moi de batu moi 3 batu poto moi mbote ndezala ba na poto vraiment ba c'est belé mais na kopesa famille na ngai petit nanga papi na mikili aux États-Unis na opesa petite sœur nangai
Charlotte Kanjinga, na grande sœur nanga nyoso, na pesi bango mbote. En tout cas basé belé. Mais na pesi na bawana. Merci, voilà, bon, là, qui frère Nabiso. Américain beaucoup plus que ça, la réalité, alors par rapport, il y a un incident, on a Boutou. Quand même pas la Boutou. Et Zalarango, à cause on toute la journée, elle a su qu'on appelle syrien. À cause de le pan, on est pissé, à sauter dans le pan sous. Donc, vous comprendre, voilà, poto, voilà, namoni na États-Unis, namoni Samata Sundi, namoni camarade nanga Bena Priscilla Bongolo, Nathalie Sou na Belgique, namoni Cardeli, Élisée Bossaga, à Bruxelles, mbote belé quoi, pas trop à dire mon maya, quand on a besoin de continuer, mission la mission à te panzara pas la vérité, Timbela bakwa to loba pas la vérité quoi, donc l'affaire continue. Tozo bunanaraka ba réalité ya Capella. Ba réalité Capella le lobo mona bato ba simba Capella. Bato ba simba pena Capella pour Capella pene vendre pene vivre. Germaine Cano fia Brésil attend mais brésilien non peut non soité. Donc toza awa na yolo na sir bo moninga nantaba bato baza ba rolo ba ro pesela. Ba réalité le gars awa. Na cadre ka émission na mino timbela ba quoi. Il get mbango. Nalingaton, je suis loin de benga l'argent. Na sepela nango makasi. Sans plus tarder, toi interviewé Batou na kata kaka. Bonjour papa. Bonjour vos chéris. Comment nani? Comment nanga Djibril Samata Mbiaka oya kanga mabela yolo. Kanga mabela yolo na ndeni. Na kanga mabele parce que ngande munali saka yolo mobimba na nganda fula ngenge toza. Na nganda fula ngenge sikoyo to moni nganda fula ngenge bo sala nini nganda fula ngenge. Mbo biso na nganda fula ngenge to na idéologie ya taba soso ngulu je neke ya la radon biso ne to lesaka bato mambo etali bangulu bataba basoso je yangwana biloko jadon yangwana ya na moto ba client ba olia déjà je masolo ya normal. Awa balobi e amo arrive ko bo sali pe boye. Au salibe mutu pepe se commande pe. Alia na epe awe pour servir abinote beta tout. Pas oya bo suduki boye no tamboli. Te Joana et à la raté yolo c'est Dallas. Ici nous sommes à Dallas. Si nous devons parler aussi yolo c'est Dallas, yolo est à quartier ya ba jeune normal, ba jeune ba tambola bien, brutalité. Pas dit que ton na yolo na Dallas, Mombaya. Ah Mombaya mon Africa. C'est pas dit que ton na yolo Dallas. Et que Batouka Baya encore collier Zalaka et le Dallas. Et ça peut pas tout soit où t'appelles Misika. Si qu'on a bateau ba où t'as Musika wana. Bayara ya Kabaya collier pas na yo na fulangenge. To Bayara moi Musika wana. Non nous moi mbeba te yo rezara bolamu. Bato qui m'a pété. Te mbeba erozala mbeba na erolekate ebele biso to na patron na biso aza jeune. Tamba ça la client loko alinga route bolongola bozongisa boye bosala boye to sepela mingi don na bato na po bango bayaka po bango nde ba vimbisaka po bango nde basala ka je vraiment mutu aropesa apesa basa ele 10 morceaux ntaba babi ana kapela 10 morceaux ntaba comme bo pesi 10 morceaux ntaba na nega système a je balongola 3 bon pour na idéologie wana nako wanga na te pour exagérer, pour parce que celui qui travaille à l'hôtel mange aussi à l'hôtel. Surtout ça on a banganda tabac, mais pour te garder les clients na biso, to linga biloko wana. Pour surtout ça lango clientèle ba ki mabiso. Ba okipe ba katipe mo bantaba ba katipe mo morceau, ba katipe morceau comme boy na système a GP mutatali ne ba kataki na monoko vimbaki. Mais nani to rebeli boy ko bimuke. Mais j'ai mutupe salara longoli moi de te mutupe salara ameka pe mungwa omeka mungwa ndenge nini omeka mungwa ndeni po solane kota déjà te sur le kota ezaka lokola ba mama pe na ndaku tanga pe ba lambara boso na cheka biloko non est-ce mungweli longa moi 3 morceaux te 3 morceaux te na longola musuni moko ata moi morceau moko te morceau na moi musuni ya muke eza différent morceau ya on te tekara oya mobimba misuni neto kataka auto démorcer na rayon to zarata moko na meki Rolanda vos chéri na nenga je pona oza pe moko na meki pona eba nenge mungwa je masolo nenge zala moi 2 personnes 3 personnes moi mbote bika bon na pesi mbote te na pesi mbote et pas patron na ngai mbala na pesi mbote et pas massa na nga Clovis wala nga na clôturer masolo je nege yala mbaya mon Africa Thierry Mumbaya netika to continuer to ke mupanzi wana
boire en étape en zété na kangama. C'est bon. La 4 émission a vu notre Timbela Bakouin. Les lots de docteur Christian. Quand on pense nganda yangulu, on pense à nganda yantaba. Ce qu'on a habité, docteur Bobenga na sens. Docteur vétérinaire, to docteur, il y a pédiatrie, spécialité na vraiment. Et ça n'est pas tout coûter liboso ah. Le coûter liboso ngulu, c'est que un docteur vétérinaire to habité. À s'expliquer moi mouki en résumé. Donc bonjour docteur. Bonjour maman. Quoi ni moi bengo docteur? Docteur babenga docteur ponga muna boma bangulu nyonso na foroma ba petit na ngana lakisa musala baze belé. Les petits amis, des loups, tonto, on est sur mon forme, on a mon salon. Donc, yo spécialisation na yo, et Zara ya roboma. Donc, yo yebinote ngulu paro ya na pas na maladie na e. Mais yo bomika ole si bato. Ah. Donc, yo ni no pesa no bato maladie na RDC. T. Avant na boma vétérinaire les gars, à sala watni pour mon avait faire nyonso. Ah, yo ki docteur na yo et Zara ya roboma. Mais il y a musala te qui vétérinaire te. Siko yo bana poto bazo déranger. Balobi masola ngulu na kapela donc mystique. Siko yo yebisa bango nini. Bana poto bangi bayeba masola ngulu. Ba bine tikaka masola ntabe batami ezandeni. Ngana sabango baya na fulangi nga masola ngulu place bombami. Côté musu kilo eza na 8000 abizo kilo eza na 4500. Kilo ataba moto ataba eza na 1500 côté musu eza na 2500. Baya ebela place masole bombami. Ah, docteur Christian Lobi, batombe bango vraiment bonne chance awa kilo ya ngulu au lieu de 7000 8000 vraiment. Apena bachango na 4505 $. Morceau ya tabac et ça la valeur il y a $1.5500 francs. Mais tandis que côté musu somo na razara 2500 3000 francs tout cas apena apenza donc d'accord colia kitoko donc talakaka. Et docteur Christian arrivé là bino pe moi ba problème ou tu peux à commander à kimi to ezarandeni. Ezala kote belé musu a commander à kena mususu. Faut teka ngote boliango. A commander apesi mbongo te mais biloko ne ezali na wake na ye. Siko ba o bazake a commander allié. Oyo besi tu robina epesa mbongo alobino te na olia na nuti. Na olia na tongo ya boye arriva te ke oyepe wazate. Bazala ebele mama. Omona le biloko apesi mbongo ta kena ye. En tout cas marambo penda na to muto luka na eboy. Aboy ne roiba. Aboy ne kuluna. Babenga soki pe na ekiri nini. O ekiri wana o yende chef. Yandi mana za ne docteur. Ah docteur. Au vrai sens du mot docteur vraiment ya bangulu. Andimi na za ne docteur. Mais boye bosu biloko na bolie pourquoi? Bolie pe bokimi na bino. Moi quelque part pe zo so pape mo muke. Bana poto to apela yolo kapele mission no timbela bakwa. Très chers internautes, on est Sebino, tous continuer comme ça, Nabiso, tous continuer à Sikoyo, tous qui côté Angoulou, tous côté Antaba, Siko to na côté ya Maboke. Na côté Maboke tout le monde est comme ça mobali, batumi baby kake batu sala ka Maboke za la kaka bala basi. Entre temps na bala mibali pe basala ka na bango pe Maboke. To ana de comme mobali asala ka Maboke to na ntanga na tabana ndeko se présenter comme bonani. Comment on a mignon. Mignon. Mignon expliquer bisona Maboke liboke kaka. Et ça ba dumusu za liboke avant chango na kasa il faut lamba ngona nzungu to benga liboke ya nzungu. Alambi ngona na nzungu après tient li kasa. Ba misu ba chango directement. Maintenant so mibale et ça a deux goûts différents. Expliquer biso awa penza bo sala ndenge ni. Te biso ngana bi liboke ya biso to saka. To saka liboke ya ngulu to sala rango lambi ngona na nzungu après na likasa okangi. Maboke ya mse tikali etanga mopongo ngolo mbisa mai poka bakanga umba moko na kata likasa. Sikoyo na kata liboke babi bochaka nini po batulelo bakoma kolobako ba bilo na ba cube magie ba nini tout ça et comment on peut ça moi ba cardiaque comment on peut ça cirrhose de foie je ne sais pas maladie belé homme na yebi ba kombote bochaka nini vraiment ba contenu nini bochaka na kata liboke. Na kata liboke to chaka litungulu poivron pipi la mbuma na jimbo cube magie.
yango ne sala kitoko wana bino za sûr yango sala moi kitoko wana moi gu wana elengi wana balanda onde na kibi en tout cas ponga pe na le liboki wana na ebisi bino d'accord na le liboki wana mais na mona kana neti mabiloko alobi wana neti ka mususu pe azobomba na ye akaloba nyonso te na liango mpenza d'accord mignon mpenza so mpenza boye mpenza na kapela couloir kapela aboluka mpenza mignon asolaka bien mignon mpenza mignon garçon mignon garçon yango kapa teme o petit no mignon kwatele ma pondu couloir eza ndinga la kanga na nganda fils gela so oye na kotumbelo taba bien okolia michopo okolia nyonso okolinga mais yo ozolinga osala oka neti ya bino nde ya danger tomoni mpe kuna mpe badanger ezali yo ya bino kaka danger te ya biso nde ya danger mpo biso atobanda masolo wana yolo bino bobanda masolo mais bango kuna mpe babi babanda masolo mais finalement nani abanda masolo na kati ya Dallas bana poto wana ozomona mpena na Dallas kilo ya ngando mwana Dallas ya tongo kilo ngando mwana Dallas ya tongo kilo ngando mwana Dallas ya tongo babi na kati ya mai ozali libanda mpo liaka nao double face zo susu mwana msu ya yolo su mignon na bisu ma beza wa dégâts ça là justement nous voulons juste vous faire découvrir Yolo Capella ba réalité les kana Yolo Capella vous avez vu motard bomoni batu ya bangandanta ba bomoni batu ya ba terrasse juste pour vous faire découvrir bino mingi bokenda ba mikili bokenda pena mingi mikili penza donc biso ba oyo tuzo bundaka pona kotalisa bino ba réalité ozana Kinshasa quoi. Donc je crois ezaki juste résumé toyaki na Yolo Capella. Na Yolo Capella, vous aviez vu ambiance na Yolo Capella. Donc Yolo Capella, ils ont rassemblé Yolo Sud na Yolo Nord. Donc ils ont rassemblé Yolo Sud na Yolo Nord. Tout ça na Yolo Capella, na nera. Il y a vitesse à jeu, d'accord. Neb sabnunga zamwa musana bino. So binanga partout na Kennedy bobenga kinga mingi ya mikili bobiko bolingi na ya Yolo Capella. Prochaine occasion on assure beaucoup sepela il y a somme beaucoup sepela ya dégâts donc na là pour vous satisfaire avant bino bozala do fonga na paramétrer bino rande na zoloba avant bozala fonga na paramétrer bino na paramétrer na naviguer ceux qui peuvent na paramétrer tes connexions ça te connexion vraiment et ça te donc à la prochaine occasion bon mon akara na émission no timbela bakwa boromona boro sepela to faire découvrir bino ba place moko boya ya fin fond. Puisque avec notre mission, on a pour objectif de faire découvrir Bino, la place Nyonso ya Kinshasa et ceux qui tombent Kinshasa, ce n'est pas la capitale. Là, tout le monde appelle la province, tout le monde appelle Timbela Bakwa. Et on peut le beaucoup dans le pays, nous sommes dans le cadre de Timbela Bakwa. Donc, mingi ya kolobesate, je vous l'offre grave na lingi Bino mingi. Na pesimbo te benza na madame bena ya mon boss Blaise Zebele. Pesimbo te na madame ya ya grams ya gaya ya rovimba ya munene kilo ya ngando kilo babi bela kilo ya ngando benda kango na ndo bote na kati ya mai ozali babi na mokili po liaka nao siko finalement zanani donc za double face Patrick papa m'a passé ça d'Angola na pesi bambote belé en tout cas je vous love grave. À la prochaine émission, tout le monde a sous tout le baloba, tout sepela, des ala kaka, Mombaya, na leli, c'est bon.